Le couple Kaseba, baza très très serein, notre sœur Debo ainsi que Seda, en tout cas, bango mibale, baza très serein, bazo kumisa nzambe, bazo tombola nzambe, en tout cas, moment oyo bazo traverser, eza pas du tout facile, eza moment moko très très difficile. Donc, ils ont senga bazala soudé, bazala bomoko pour baïbana ko surmonter moment oyo. Parce que ce n'est pas du tout évident. Et c'est ça aussi le succès, étant succès et yaka na bambonge nango. Et puis libala pe ezalaka na bambonge nango na ba tempête nango. Et senga katang ba tempête et yaka na libala ko demeurer uni, ko demeurer koza na confiance ya moninga pour avancer ce qui était beaucoup panzana. Alors notre sœur en tout cas il faut se soutenir na moment au makasi parce que diable alukara toujours nzela ya côté là. Et même Bible lobi na biso résister au diable mais fuyez l'impudicité. Devant l'impudicité, on ne résiste pas, mais on fuit. Donc, vous demeurez unis pour être monguna azwa susu accepter entre binomi balé pour que tombo ma succès et aka makambo ebele bato mususu bakoluka babundisa bino physiquement ba mususu bakoluka pe babundisa bino spirituellement et na moindre faiblesse le diable profite peut-être. L'objectif, c'est la sœur Déborah, mais le diable passe par le mari, ou l'objectif, c'est le mari, le diable peut passer par la femme. Donc, il faut qu'on soit prudent, bo demeurer unis, en tout cas, bo tombola nzambe, po nzambe ne mo pesi na nyonso. Carrière ya sœur Déborah ezoke de kitoko o esengi bo bongisa na kimia bo éviter ko tia batu kat entre bino mibale bo bongisa makambu na bino mibale bo trouver ba solution. Amen.